Shalom, shalom, shalom bana na Nzambe. Tosali mikolo ebele tokutani te par rapport ya mois déménagement tozalaki nango ya ko changer mon adresse. Tika te ke Nzambe apambola moko na biso. Nalobaka toujours soki nalobaka Nzambe apambola moko na biso parce que ngape naza na droit ya lipamboli. En tout cas, na pesi bino ba mbote belé na bisika nyonso bozali. Yango tolobaki bomi abonné belé pour na émission ekende liboso pour na Nzambe pe a inspiré biso ba conseil pe ba idée oyo tokoki ko sala pour na oyo te ya batu pe esunga baninga oyo bakoki ko zala na mwa kokoso pour na ke émission na biso ezala malamu. Ya yambo na pesi nanu mes condoléances na o na bengaka papa Jeff Ochumbe na pesie mes condoléances a utuko pedre papa na ye na kati ya Kinshasa azali docteur akufi akokundama samedi me awa na kati ya Columbus biso tokokuta na dimanche à partir ya 15h pona ko vendre sa bandeko na biso ba pedre papa ko vendre sa mama Nasha na bana nyonso kozala na bango elongo. Tika teke Nzambe apambola moko na biso na bosanite ko pesa o ya ngai mwasi o na bengaka Mercedes. Est-ce que Mercedes yango échanger ezangi siko volant nanya ko kumba ngo il faut yeba nini ko kumbela ngo soki za na volant tamsu volant ezali esika wana ou bien faut ko fina bouton songolo pona volant ebima pona kumba. Donc wana na benga ke Mercedes mama na bana na ngai na lobi Nzambe apambola yo apesa yo mapambola ebele pe afungolela yo peso santa malamu tika tekelize nso na bukaka la Mercedes Nzambe akoka kopambola yo na bosanite kopesa papa Pasteur Claude na kati ya Jolie City mbote ebele na bosanite kopesa Pasteur Bondo na kati ya France na pesi mbote belé na bosani ko pesa pasteur nangai Shekina mbote na Lubumbashi te na bosani ko pesa pasteur Seleki Pulu mbote belé na Kinshasa te na bosani te ko pesa le berger ngina mbote belé na bosani te ko pesa le berger Cédric Kiwawa mbote belé tika teke Nzambe apambola moko na biso. Émission na biso ya lelo ezali kotala likambo etali ba mama na babokilo na bango, ça veut dire basio tobali na babokilo na bango. Ya wana tolobaki na émission topesaki titre tolobi ba mama na babokilo to na basemeki na bango. Donc tozali kolobela likambo wana ezali par rapport que ezali likambo oyo ezali kotungisa mabala ebele pona ba compréhension na kati ya ba mama na ba papa. Si tozolobela la émission oyo ezali émission tolobaka ngo avant et tosala émission elandaki ezali pona nini ezali biloko tozali komona ebele ezala na Congo ezala awa na poto ezala ba mboka mosusu nyonso ya bapaya biloko wana ezali ebele eloko toza kosenga mingi ezali yake toujours senga conseil to pesa mingi ba mama so to lobike ba papa la plupart eza ba kamoko très rare okuta na papa azala problème na mama bokilo azala problème na ba semeki azala problème na mama bokilo na ye eza kambo eza trop rare so que ezali eza ba kamoko exceptionnel o to ko ba peut-être ezali débordement mama bokilo ou bien débordement ya papa bokilo yango ne komisaka peut-être que mobali akoma na problème na ba belle famille. Mais baka ebele o tozotala o Nzambe tozosenga Nzambe asonga biso ezali baka ba mama. Na kanisi tokosala nanu émission yo kozala na ba partie mibale tokosala première partie après tokosala deuxième partie. La première partie na biso tolobi ke ba mama nazo kondane bino te mais tozo koloba o ezali a solo pe o ezali koleka na mingi na kati ya mokili. Problème ezali nini ya liboso mama tango mobali yango azolinga yo ezala na fiançailles ezala na ki camaraderie azana mama azana baboti azana adresse azana place azongaka na ndako kolia azali na place so bafutela ke minerval azali tango mosusu na mama papa akufa mama azoteka mapa
pona ke mwana wana kende kilasi akoka kozala moto na vie pona lobi ya bala asala libota na ye. Donc eloko loba nini ke ezana moboti moko te azala papa azala mama oyo aboti mwana oyo akoloba ke mwana na ye bala te. Oyo papa pe aboti mwana na ye peut-être abokoli ye moko asouhaité ke mwana na bala te. Nous avons un souci tant que azotangisa mwana kilasi tango azosunga mwana asala ba faire ube mwana encourager mwana na kamazo sala ezali pona a préparer ka avenir ya mwana wana un jour akoma moto na kati ya mokili pona ko vivre parce que vie ya lelo ndenge ba musicien na biso Jimbe Mpiana loba l'homme doit se battre et ça solo vie ya lelo moto fo bunda pona vie pona o stabiliser fo bunda makasi yango wana tolobi ke tango okuti mobali azana bandeko to azana mama na ye yebake bato wana na bandeko ezana bandeko mosusu basokolaka bandeko na bango mibali bilamba barepasaka mpona bandeko na bango bazala propre ezali na bamama oyo balambelaka mobali na yo ata asengi fufu na 5 heures mama alamuki lobi mwana na ngai ayoki nzala tika nalambela ye fufu oyo mobali na yo akozonga na ndako mama biso abengani biso na place mpona minerval mama ki ata koteka liputa oyo ya bomba ya sika na ndako mpona kaka mwana na ye akoka kosilisa kilasi. Tika teke nzambe asunga keba oba kolanda émission yo bazwa ngolo lenge ya malamu bozwa ngolo na lolenge pe ya kezali conseil tozali ko chola mutu te nazali ko lobana kaya muto na yebi bio na yebi te mais tozali ko loba makambo ezali ko salima na se mokili. Tika teke nzambe asunga basi na biso tozali ko bala yango na kumisaka toujours nzambe na lobaka nzambe merci na ndengo pesanga Mercedes na ngai oyo avandi na baboti na ngai avandi na mama na ngai avandi na papa na ngai avandi na basemeki na ye avandi na malamu pendant 14 ans na katanga tika tekelelize na ngai samba pambola yo oyo nalobaka oza cadeau oyo nakoki kolinga kobongisa te nalobaka soki nzambe atuni ngai entre yo na mwasi na yo na nyakufa na banzambe zwa kaka ngai tika elize na ngai vivre tika teke nzambe na ngai apambola yo mwasi na ngai la Mercedes la femme selon la parole yango wana tolobi ke mwasi topesaki exemple na baverset tolobaki ke soki bato bazali kotanga bakoki kotanga na rite ezali rite 1:11 okomona ke Naomi asengi alobi na babana na ye ya babukilo ler bana na ye bakufi alobi na bango bokende na bamboka na bino bozala no bilenge bokende kobala bufo bo continuer vie metala Rita nenga répondra ki mama bokilo soki bolingi bolanda réponse ya Rita bokota na Rite ezali rite 1:16 zambe asunga basi boko na mitema ya Rite Rita lobi lelo tokomo komona mwasi akufeli mobali après 2 ans abali omona mobali akufeli mwasi 2 ans mobali abali ezali kolakisa ki bolingo ezalaki te ezali kolakisa ke ozala considération ya moto ya kufi te ozalaki na souci ya lokuta olelaki pamba ya lokuta wana bolimbisa ngai eza engagé ngai yango tolobi soki totali Rite na Rite 1:16 Rite ayebisi mama bokilo na ye alobi ozolinga nakende na lombangu mpona nini esika yo okolala nde place na kozala oyo kolia nde wana nga na kolia nzambe oyo osambelaka nde akokoma nzambe na nga yango nakumisaka nzambe na nga na baka mwasi na ngai nakumisaka nzambe mpona apesanga Mercedes ere tozoloba tolonga Kinshasa tokende Kinshasa tokende Lubumbashi bato ebele balobaka ozokende na bato wana bazalaka mabe soki akepa na bango bakobala mwasi mosusu soki akepa na bango bakosala boye me lelo tovoyagea tokenda Lubumbashi tovandi pendant 14 na mwasi na nga toye kozonga Kinshasa na ndenge toye na mboka bapaya toza kaka na mwasi na ngai donc ça veut dire que tika teke nzambe apambola mwasi na nga apambola mpe libala na biso oyo ezokosa 20 ans de mariage na novembre awa na kukumisa kaka nzambe na mwasi na ngai tokopesa nzambe merci mpona 20 ans parce que ye moto asali biso grâce ya kokoma na mbula wana soki botali bamama botali Rita ndenge arepondraki mama bokilo na ye na etamboleli ya Rita na mama bokilo na ye na ndenge Rita ndimelaka Yesu Kristu na etamboleli na ye azalaki na foi azalaki na mobangi te azalaki wana azokende kolokota biloko ya kolokota mpona baya kolia na mama bokilo na ye eske lelo oyo basi wana bazali me yanga mwasi na tie azali na kati wana tika te nzambe apambola basi oyo bazali na mitema koboma bapapa bokilo na mama bokilo mama bokilo tobengi ye belle mère na français elingi olakisa mama oyo
azali kitoko. Mama oyo apesi yo mwasi oyo azali kosala bomoto na yo. Mwasi oyo azali pembeni na yo pona kosala yo oyo évoluer. Yango wana tobengi ba belle-mère. Yango wana ngana kamwaka soki mwasi oza na belle-mère bosololaka te, bobenganaka te, ozali pe à l'aise. Ufandi na mobali mwana ya muto ya botami pa mama wana na bandeko bazali na mapana ya zali ozali à l'aise eza pasi. Okomona basi mususu ayebi place bokilo na ya vandaka azali na mboka wana bokilo azali akokokata kotambola te akeni kotala bokilo na ye. Amonika ka place bokilo avande za ya salite, mais place ya salite ngwana nde bokola mobali na yo. Place ya salite wana nde sala ki mobali na atanga kilasi. Place ya salite wana nde sala ki mobali na yo akoma na identité azali nango. Lelo komi salite parce que yo zu mobali azui mwa mbongo akomi kosala mwa mbongo ba mama na ye na bandeko basasu na tina te. Tika teke basi bele Nzambe akokopambola bino bozonga mwa sima boye batina ya mama Bokilo azali nani. Mama Bokilo azali mama oyo Nzambe apesi yo. Azali mama oyo apesi yo, Nzambe apesi yo pona azala pembeni na yo na mama na yo. Okomi lokomi na ba mama mibale oyo bakopesa yo lelo toli oyo bakokonseiller yo. Lelo soko tali na Bible na likamba Moïse okomona ke beau-père na ye mutu atalaka ndenge Moïse azosala mosala Nzambe ayebisi Bokilo nanga oza stress rechargé. Kabulaka ba charge. Makanisi wana utakana ne pas Bokilo. Da pesaka ye makanisi wana pona Moïse asala décharger asalaka nyonso ye mokote. Tika teke Nzambe apambola ba Bokilo, apambola ba semeki oyo ya ngai na ba semeki ya bato mosusu, tika teke Nzambe akoka kopambola moko na bino. Alors avant to lobiki ba mama basi oyo tozobala ngana kosepela mingi mobali ozala mobali. Ngana ba soki ke Mercedes na ngai alingaka baboti na ngai te na mama na ngai engaki ezala pasi. Nengaki bolingo ezali me nengaki ezala kokoso makasi parce que bawana bazali baboti oyo babotinga, baboti oyo baloki ngai te, baboti oyo basali ke ngai lelo na bala Mercedes na ngai. Lelo na kozala na esengo ndenge nazalaka nango na biki mwasi na nga soki papa bengi basololaka. Mama soka bengi basololaka izaka esengo basemeki soki babengi basololaka. Yango na biki basi ya lelo ekomi pasi. Pasi wana ezali pona nini mibali biso moko okoyoka yo moko ozotonga nano mama na yo, ozo dévaloriser nano mama na yo liboso ya mwasi. Ozolakisa bapasi omona mama tekisa yo pétrole, mama tinda yo teka boye pona kaka bo survivre, ezalaki situation en vie. Le baka positivement pona mama na yo. Kolinga kateke mwasi apekisa yo na mama na yo na bandeko na yo. Ngalo baka ngai mama na ngai na papa na ngai bazali na première position. Bato wako sala nga mabe na mokilité ezana na mama na ngai na papa na ngai. Mutu ya mibale na vie na ngai ezali mwasi na ngai na babokilo na ngai. Bakoki ondima kosala ngai mabe te. Bato nyonso batikali eza bato oyo il faut ozala convaincu olobake lokola ngai na lobaka Eric Koji ata mabe yelinga tongo to pokwa akolamuka. Donc ezali kambo moko il faut oyeba ko étudier mais ce que oza mobali ce que oza mobali eza pasi soko ozali kotika biloko mosusu ya ke mwasi a manquer respect pa mama na yo na bandeko na yo, a manquer respect na papa na yo, ozali mobali en fuite. Na lobi yango oza mobali en fuite, il faut oyeba kozwa ba responsabilité na yo parce que lelo yo mobali akoki kokufa akoki kobala, mwasi pa akoki kokufa akoki kobala, mais mama atikali kaka mama, papa atikali kaka papa. Yango na bakana bato ebele ngana sepelaka lere naza mobimba ba mama na ngai na babokilo na ngai balia mbongo na ngai lere naza mobimba. Na kozela mokolo bakokufa te pona na banda kolela pona na kunda bango na honneur, mais na kolinga lere baza na bomoi balia. Na kolinga lere baza na bomoi na futela bango bandako. Na kosepela lere baza na bomoi na tongela bango bandako. Yango ne kozala isengo ya ngai Isaac ninga na lobaka frère Isaac e kozala isengo na nga makasi. Ando lobike ba mama bozala na moi retenir ebele na kati ya ba mama na biso. Nga na pasi soki na moni mwasi ozo manquer respect
et pas ya maman ou bien osala considération na belle famille na yo te nazalaka na pasi pe na diminuaka moi considération na cause na pesaka yo par rapport ya ba langage na yo bien na façon zo traiter ba belle famille na yo nazalaka na pasi parce que belle famille bazalaka na erreur te. Belle famille faut que ba ko bondela bango quand ne bondela ka mwasi na yo bondela ka belle famille osala bango malamu kozala malamu elingi kozala buzo bateke nyonso bakoloba pa na yo soko lingo tindela mama na yo mbongo fo mwasi na watinda soko lingo tindela ndeko na yo mbongo fo mwasi na watinda soko lingo sala eloko pa ba camarade fo mwasi na watinda te mobali tikala mobali yeba ke yondo za na charge ya kotala babokilo yondo na charge ya kotala bandeko na yo oza na charge ya kotala bandeko ya mwasi yeba kosala part des choses ya koyeba kosala bolamu tous les deux côtés ya ba mobali azali fort. Il faut avoir un contrôle, il y a tous les deux côtés. Bolamu ko sala ngambo ya mama na famille na yo bolamu pe ko sala ngambo ya mwasi pona ke nungu ezala na kati ya libala te. Mwasi pe aza mutu tanga azomolo zo sala bolamu mingi pa na bino akoyima. Mobali pe akosepela te ke mwasi yo sala ka bolamu epa na bino. Ya kota basi bato mabe bazala kate. Kota mobali nde bato ya mabe nyonso ya mokili bazali. Eza pasi ba mama eloko wana faut changer nango makasi asa ba ndeko nanga mibala baka kotsenda kabila ko mususu te papa linga ke mwasi na yo respecter famille na yo linga mwasi na yo ayeba ko linga mama na yo na papa na yo bazala babola bazala kitoko te bazala bakoka bazala ba aveugle tika te ke mwasi na yo azala na makasi ya komikitisa pona ke alinga baboti na yo ngai na kosepela teke Elize na ngai alinga papa na ngai tena mama na ngai nazala na esengo na Elize wana na kolinga ngote eloko liboso na linga komona mwasi na ngai linga baboti na ngai mwasi na ngai akanisaka baboti na ngai ndenge na yoka ka Mercedes alobi est-ce que tindeli mama Victorine mbongo déjà na bise mama na kotinda lobi sala effort lobi otinda na yoka ka esengo na lobi za esengo koyoka mwasi azokanisa mama bokilo na ye ndenga lobaka papa Max folia mbongo na biso tina suka azali papa oyo asungi biso papa oyo abateli biso na bolingo papa salaka effort Max aliaka mbongo na yo Max aliaka mbongo bakoko na ye ezali esengo ya mwana na sepelaka toujours na lobi ya mwana tolobaka toujours ngana mwasi na ngai ko perdre na biso papa bokilo na ngai ezalaka pasi tika te place azali azala na kimia ya mwana na tika lelo na mama bokilo nazo batela azala santé malamu mama Neli Mundele mama Neli Makuta oyo balobi mbongo na Swahili tika ke mama Neli na ngai nzambe apambola yo mama bokilo na ngai oyo alingaka papa Isaki na ye nzambe apambola apesa pe santé ya malamu ya yango tolobi tango tozotala exemple ya rite ba mama bakendaka église oyo nalobaka toujours ba pasteur yango lobi ba pasteur boteyaka makambo tozoka vivre bopesaka bateya par rapport à makambo tozali ko vivre boteya ba mama bakoma na niveau ya motema ya rite yo kanisa ke mwasi aza mwasi kitoko oyo na ba robe azolula aboyi na ye ba honneur nyonso akeyi na mama bokilo na ye ayebi esika bakende kolia te ayebi esika ndenge ko vivre te aya rita tika place ozali okufa tika ke mukolo ya lèvement obika kaka pona exemple na malamu rite aya nzambe apambola basi oyo bazali mitema ya rite na chepe mwasi na ngana motema ya rite na che yo Elize na ngana motema ya rite tika ke basi ya basala nzambe ba mama pasteur boko bana motema ya rite ovandi po oza mwasi ya pasteur ozokanisa peke tika mama bokilo na ngasa la malamu yo pe papa pasteur na mwana ba pasteur mususu na mokili oyo okomona soki ya bengi mwasi na ye na telefone mama bokilo ayambia so bise pesa ka mwasi na ngai do azana posa kutu ya kosola na mama bokilo te tika nzamba changer mitema na bino abalusa mitema na bino bolinga ba mama bokilo na motema moko yoko ina mama bokilo ndenge nini mutabotolo mwasi azosala esengo lokola Mercedes sala esengo na ngai okomona mwasi akola mukake ni musala 5h alamuki 4h asali mwa fufu alibi oya ngai soka alamuki na mbetu akitaka malamu na mesali ya mwa fufu na ye tika ke ba zamba pambula basi ya mitema malamu na pesi mbote bele na mama Ana na ngai na pesi mbote bele na mama Flore mikolo bele to sororité na pesi mbote bele na mama Saria na pesi mbote bele na mama ebele mama Nasha na pesi mama Berti Mbote na pesi mama Bebishi Mbote zamba pesa bino mitema wana ya kozala
na mitema wana ya kosunga ba mama bokilo ya kozala pe malamu na ba mama bokilo ndenge tolobi mama Landry na ngai na papa Olivier papa Excellence na mama Ndaya na Christopher na mama Lori tika teke Nzambe apambola bino bozala ba bokilo ya malamu bozala ba bokilo bozo sepelisa ba mama bokilo ba sepela baloba wi na joa mwana ya misato na bakisa na bana na ngai mwana ya mwasi azalaki na bana 6 na bana 10 na bana 7 eza esengo makasi mpona biso ba mama ba sepela na ba papa tika teke Nzambe apambola basi nyonso botika bizaleli wana ya kovanda kozofinga mama bokilo na yo ozoloba mabeli koswa mobali na yo na koma mama bokilo na yo mama bokilo wana azali mama aboteli mobali oyo asali yo ozala mobali oyo asali lelo osepela mobali oyo asali lelo asunga yo lelo komi kofinga mama bokilo lelo olingi koyoka basemeki na yo te olingi koyoka kaka mobali na yo tika teke Nzambe asunga yo ozala na sagesse Nzambe soki ase bato wana bazo regrete bato wana bazolela Nzambe akoki kozwa pe mobali wana akozwa pe mwasi wana tie na se ya mabele mpono tikala ovivre oyo kovivre tika teke Nzambe akoka kosunga Nzambe akoka kobatela bamabala akoka kobatela bamama bokilo bapesa bino makasi bopriaka pe mpona bana na bino eza na bana oyo babali basi oyo mama ezali pasi oyo na mwana na yo azomona liutsa kotindela mbongo te me nalobaka toujours wana ezali likambo mwasi te eza likambo ya mobali yango wana ntango tolobaka ntango ozosala choix ya mwasi Nzambe asunga oyo ozala orienté par le Saint-Esprit ozwa lelo mwasi oyo ata lelo ngai nalobaka lelo soki nakufi nayebi ke mwasi na ngai akobosana mama na ngai te akobosana papa na ngai te akobosana bandeko na ngai te parce que natangisaka ye nalakisaki ye bavaleri ya famille na ngai nalakisaka ye valeri ya mama na ngai nalakisaka ye valeri ya papa na ngai mwasi na ngai mpe alakisaka valeri ya bandeko na ye alakisaka mpe valeri ya mama na ye tika teke Nzambe apambola mabala na tolobi ke ba papa ba mama bolanda ba mama botanga ba mama likambo tolobi brite eza kaka na 4 na kanisi 4 chapitre eza facile à kotanga soko otangi yango okomona makambo rite asala okomona motema mwasi fo azala nango mpona babokilo na ye okomona motema nini mwasi fo azala na komekitisa rite akenda na ndako oyo na mboka oyo bango bazalaka bayambaka bango malamu te mais comportement ya rite elakisaki ka mateya oyo bateyaki epa mobali na ye andimelaka Nzambe oyo ya Yesu Kristu Masiya pe Nzambe achangeaki motema na ye apesaka ye pe sagesse ebele oyo rite bandeki kotambola nango pe andimelaka Yesu tika teke Nzambe apambola bapaster nyonso bateya bamama na bateya bamama bateya bamama bapaster bamama ebele bandeko ya basi bazoya na baeglise wana ebele bamama bokilo baza na pasi bazolobela toujours bango maloba mabe na kati ya ndako na bango bazolobela bango toujours bamalédiction na kati ya ndako na bango mpona nini bamama ebele bakoma na pasi depuis bana na bango mibali babala basi baso bazali na mitema ya rita te yango nalobi paster berger Sedik Wawa berger Ngina bapaster nyonso bapotre Manuel bokoka koteya bamama mpona bazala na mitema malamu bazala mitema kosunga bamama bokilo bazala na mitema ya kosunga bapapa wana babundi mpona lelo mobali azwa chance ya komema na poto mobali azwa chance ya kokende na poto mobali azwa chance ya kokoma ministre mobali akoma na chance ya kokoma major capitaine tika teke Nzambe akoka kosunga biso na baide tozali kopesa tika teke Nzambe apambola apambola moko na biso apambola bapaster nyonso bazali na possibilité ya koleka liboso ya cher bote ya bamama bayoka bayeba kobomba bapapa wana ngai nalobaka toujours nakoki lelo kopesa mbongo ya kokunda papa na ngai nakopesa mbongo ya kokunda mama na ngai me nakozala na esengo mingi soki papa na ngai akolia ata ndambo ya ngai akosepela akobeniri nga akopesa Nzambe merci ya kobota ngai ezali esengo bamama lelo ya basi okokoma soki mama bokilo asali okaka remarque yo wana mbango pa mobali tala mobali mwana maka bazoloba ngai na sepela te mama na ebite soka zolukela ngai likambo nini mama makambo mosusu esukaka entre mama na mwana soki mama na yo asali yo remarque est-ce que okokende komisa mobali na yo soko bomba yango lobi mama na yoki makambo ibisinga soki mama bokilo na asali yo remarque mama boye na boye obi alobele likambo sepeli nango te fanda nango kimia konsomango lokola za mama na yo soko ozwi lokola mama na yo namoni tino kobisa mobali te soko obisi mobali na yo ozozwa mama na yo te nga nazwaka mama na eli mama na nga
ngana mama neli topotanaka mama te mama oyo ezaki toko te mama te mama boye te ah papa ezaki koza compliqué papa ezaki olingi kaka logique boye ndenge na mama bokilo na ngai nalobaka mingi mama na ngai nalingaka yo mingi mama neli tikaki nzambe apesa yo su makasi ndenge azopesa mama Victorine na ngai mama oyo abota papa Isaac mama oyo azali bokilo ya mama Elize Nsona oyo abengaka ye mafi oh tikaki nzambe apambola mwasi na ngai ebele oyo nayokaka mama na ngai soki abengi ya rubi abana bamingi dingero baza ebele to bakaniselaka bamama bokilo ah tika nzambe apambola mwasi na ngai bamama toza kopesa ba exemple ya Mercedes parce que ezali ya solo nazali kopesa ba exemple ya mwasi na ngai parce que ezali ba exemple oyo ezali ya solo oyo nga nazo vivre tika teke na lubi nzambe apambola basi nyonso oyo bazali kovivre na lolenge ya rite oyo bayebi importance ya belle famille en tout cas tika teke nzambe apambola napesi Eric Koji Mutombo mbote bele oyo azali ndeko na ngai napesi papa Caleb mbote pe ba bon retour napesi mama Kati mbote napesi papa Tadelu Guerre napesi mama Marie Maketika mbote bele napesi papa Richard Ntseke na Turina ba mbote bele na ba gros bisous napesi ba oyo nyonso bazali pembeni na ngai ba mbote bele napesi papa Babi na mama Rose mbote bele napesi papa Alain mbote bele napesi papa Shadrach na mama Christelle ba mbote bele wana nyonso ba oyo bazali pembeni na ngai ba oyo na bosani bakoka kolimbisa ngai ba mbote bele na bino nyonso napesi papa Julien na kati ya Lubumbashi na mima oyo anabengaka petite sœur ba mbote bele tika teke nzambe akoka kopambola napesi Colonel Manya Chani mbote bele napesi ba soda nyonso na moni ba pete mati oyo tolobaka musée aloba napesi bino ba félicitations na ba pete kozali kozwa lakisi ke dans 3 ans 5 ans tokokamba Congo elongo pe tokozala ensemble tika teke nzamba pambola bino oyo ezali première partie ya émission na biso tokokontinue na émission par rapport à ba idée oyo ekobakisama mpona ke topesa lisusu batoli ebele pa bamama oyo bayebi kovanda na babokilo te batanga na rite tolobi rite 1 11 na rite 1 16 ube botangi rite mobimba bokomona ndenge nini mwasi ya libala okoki kobomba babokilo kovanda mpe na basemeki na benediction nini ekoyela yo na nsima kovanda malamu tika teke nzambe apambola moko na biso émission oyo tolobi oyo ezali première partie tokosala susu deuxième partie nde yango tokokota na badetail tokokota mpe na mozindo oyo tosengi kaka na bamama oyo balandaka émission batanga na rite 1 11 na rite 1 16 bakokomprendre ndenge nini babokilo bakoki kovanda ezali ya lelo tokomona mwasi akufeli mobali mbangu akomi na makangu okomona papa mokolo akufeli mwasi mbangu ata 50 te ake kobala elakisi ke bolingo ezalaki te obande kozela kaka ya kende yo bala oh bolingo lelo bolingo nzoto bolingo mbongo tika teke nzambe apambola basi nyonso oyo bazali kovivre na bosolo ya biblia basi oyo bazali koteyama na kati ya baenseignement biblique oyo ya bamama oyo bazali kolanda maloba na mateya bazali koteya parce que bible ekosaka te oyo nyonso bible elobi eza solo nayebisaka bato ebele nalobi badefendraka verité yango moko ebimisaka okoki kodefendre verité okoka kodefendre yango te yango moko ekobima kaka ti eza koyebemba moto ekoyi na kati ya mai ekovimba ti ekobima libanda ndenge verité ezali verité evimbaka ekozala etufe ti ekobima kobundaka na verité tika verité yango moko emimisa napesi bambote ebele na bato nyonso balandinga tika kebomi abone napesi félicitation na mwana na nga mwasi auti kosala mariage Chanel auti kosala mariage ya kitoko na Congo napesi mama Gez napesi balisette nazozela mabala mosusu ya bana na ngai babala mpona tosepela tozala na makoko ebele tika teke nzambe apambola bana na ngai apambola Chloé Mavika apambola Max Kapem apambola Benito Kapem apambola Isabelle Kapem apambola Chloé Mavika Kapem famille Kapem nyonso ezala kopambama na mama na bango napesi bino nyonso ba gros bisous tokokutana mbala ya nsima na émission kaka moko oyo ya kopesa bamama toli mpona kovanda na babokilo na bango tika teke nzambe apambola moko na bino tolobi bomi abone na chaîne na biso tozali besoin na bato ebele tolobaki ke soki lelo chaîne ekomi kofuta mbongo wana ekozala mpona ba homme de veillard
na baorphelin. Tika teke nzambe azala sima maloba na ngai chaîne oyo epambwama. Topesi bino merci mingi. À la prochaine.